Le lobo zuili sous li bako na masobo na mingi émission tolo bana émission boigné sengeli to manio l'actualité politique ko démocratique na bukepi botonde beli so etandoike sengeli to vandi sama kansa na matali ensemble provincial ya ville ya Kinshasa babisa bar te mon peuple assemblée nationale et qui tipona malé mais pona ko déchoir pour destituer le bureau au anezo kuma mana godem poi ba ko réclamer ma ibele ma matali contrôle parlementaire au salamandenge longo banité mais to moni 17 22 députés si ba signer ba tio moko to na bango na pétition mais bande ko musu babi ba ko tia mokolo to parce que ce bureau ne ko intérêt na bango nini mais biso beto mituni est-ce que ndeko ngobila musala ko sana ngomba kondi Kinshasa eko sama ndenge longo bani to sengeli contrôle moko efficace dynamisme moko sama makasi pour le développement de la ville province à Kinshasa ndaki sa so imule beti bato bakotambola te ba grands acteurs non sur la ville province à Kinshasa mai na mai est-ce que ça premier kirage ba caniveau tonini nakati ya mutu ya masolo pour lolo to ko ba lisusu lolenge kani batie mo comité de crise na FCC to mwende ko remo chibanda tunga mulongo to mwende ko Marie Ange Moussebe quoi na bande ko musu ba kumbela masolo ndele lo to ambi yoko ba acteur politique ko démocratique to beta suma kanisa matali avenir vision lisonini ya kotana ma matali nyo sakro tata mo konzekolo ko démocratique abengi sakito binde ko Serge Kindomba na ende to ko manyolo mambo ka mbote ndeko Rodrigue et puis mbote na ba kongomani nyonso bazwili baku ya kolanda ngai na butu ya lelo na nzela lokaso yo pesingai na lombango na ngina lobeloko moko oyo badongolo miso bato babomaka musée Laurent Désiré Kabila balingi baseme confusion na kati opinion okoka bango baleki na etandoike bazotanga ba Rosimu Kendi batangi Thérèse Kapangala bato batangisa makila po na mboko mena kati bakotisi kombo ya musée Laurent Désiré wana ali provocation po na biso donc okoko tanga te Rosimu Kendi akufeli mboka otanga ke musée pa akufeli mboka te wana ali lokwa bozo finga biso musée akufa po na makambo na ye po na bakopo ya bandaka kosala bato bayaka na bokonzi bato babomaka bato PPRD parce que bango afidèle yango ekomaki PPRD donc bato babomaka musée bango wana bato bakontinyaka lokwa bapimelaka biso bosomi justice to babosolo nani abomaka musée batikaka kocheka biso keno musée akufi po na mboka siko bazotanga bato bakufi batangisi makila na bango po na mboka bato lokwa bashebeya moto ngana bengaka Armand Tungulu le diaspora le plus courageux ouais l'équipe a résistant tout baka na poto po ba résistant pe bakate si bakufa kala bango nyonso na poto yaka ba combattant depuis Félix Tshisekedi akoma président de la République qui combattait dimina mwandambu yango moni même ba combattant ba autorisaka ba conseiller ça nini ezonga dona ko ebisa ba ilenge ya PPRD bakambi bato baka ko beta lisolo botika ka ko bake musée akufa pona mboka o musa tikali ko kufela Congo te et puis eloko biso to ko senga soki état de droit komi ya solo ndeko Rodrigue sengeli ba pikola nzoto ya musée siko bakunda yewana baluke yango esika mosusu azo mériter le coup monté pour na mboka o bato bazo mériter bato ndeko na ngai bato bakomisaka ero national ya bato babomaki bango bato bachaki ero national ba trafic ba maquiller yango ba mbeli yango et puis makitoko quand même na miso ya bato ma entre-temps bato babomaki PPRD afidèle bango wana pe bato baki kokuone eloko wana ya héros national yango biso bato to ali ko bundela changement biso bato to ligi développement ya mboka et siko bato batangisa makila po na mboka oyo donc soko moto atie kombo ya musée Laurent Désiré Kabila ya loko afingi biso na kati toko bakana ma matali PPRD afidèle lelo FCC confusion depuis bureau assemblée nationale koya ba menacer de konemi mulanya longwa azana bakaki politique te tout le monde le comité de crise Remo Chibanda Tunga Mulongo Marie Ange Moussebe quoi autant analyse nini avenir même FCC on est-ce que le FCC c'est déjà conjugué au passé bien FCC on a essayé de dynamiser makamuna bango pour batambusa masolne ba otambusa pour élection peut-être en 2023 ba ko chapeli banasu le konangai yeba yango FCC et commis l'histoire il y a les passés ça FCC te PPRD nde commis les passés parce que FCC ali ko continuer mais ba bengani de PPRD na kati FCC pour nini yo landaki ba déclaration ya bandeko tango basengi na coordination minako aliwa na PPRD Bosapa aliwa na PPRD Lumanu kabiliste de zéro risque azaliwa na PPRD Nemi kabiliste de zéro risque azaliwa na PPRD mais bango bali bato baka na fronte
balili rouge to bazwaka risque pona bokonza Kabila yali kaka Lumanu te ba Albert Yuma bakisana ba Moïse Kanga bango risque na Kabila bazwa te mais bakoma ba millionnaire ba multimillionnaire na masolo ya Kabila tango bandeko basangani batali ete locomotive yaki koboma biso bache biso na trouble yo ya kotele melalikanisi Félix Tshisekedi ali nango pona mboka yali banani yali bato PPRD bakopesa mabunda mitindo balobi te soki Félix alobi yaka na makamba prestation ya serment ya bajuge yo sengeli to participer président de l'Assemblée nationale oya sengeli asala contrôle parlementaire à Malonga akomata kuna na plessoir na etende ya lipa ya baka desa pona kolakisa biso te bota lipa entre ta bali na coalition na kati nani ali na sima manœuvre makambo wana Sadari bango moko tango bakwesi mabunda na réunion suka soko yebi yango te na restaurant moko akana veni kokotia na Gombe bitumbe bimaki kuna entre Sadari na mabunda ebisi Sadari wali na Lesotho ko ekopesa biso yeba ebiso ali na Lesotho soki to commune siko yali pona yo donc guerre yali entre PPRD yango moni FCC bazui courage ya kobengana PPRD batinda yango na opposition mais na ba source d'information soko yebite courage yali na bango o nazo bisayo nazo na ba source sûr ya bato bali pembe na Nemi ya bato bali pembe ya Minako babike Minako na Nemi bali ko solola bakende ko so na Kabila bango bandimete na gouvernement même union sacrée bapesa bango 25% ba ministre ou bien 20%. Nyonso wana elingi kobanini bato na balingi ko chômage te mais police c'est kufatende ko bindomba tango babengaki bango na union sacrée baboyaki yango consultation baboyi nyonso sikoyo lelo oyo base rendre compte ils sont des perdants que ndenge balibo babungi le roi Mungu na kata bilei risque ya lié kufa le roi impère ndenge bobuta kufa na makambo na ye ndenge moko pepepe de kufa ke Kabila alino na bomoi poye moko Kabila yebi yango ti azui pepo ake Lwalaba akoti Lubumbashi atikali ata ko annoncer message moko te ni na ba partisan na ye ni na ba membre ya parti politique même bato basaki confiance comment Kabila ko se moquer na ba militant na modèle wana ndeko majorité basculée yo moto yaki moto ya bato babande ko soutenir yo olobe le côté yango moni bande ko musu na kati FCC ba mitali balobi te to ko continuer ko landa Kabila te ko Kabila ali na vision te et loko yaki tout autour ye loko babengi beefsteak vision pendant 18 ans moi ba sèche ndomba ni Kabila ndeko okoko tambusa mboka pendant 18 ans sans pour autant bani ne sengelo sala pona mboka. C'est ça le problème avec Kabila. Pouvoir na yefandaki tout autour ya beefsteak le quoi bango moko batwa afdel et comment qui peut perdre ba ki ke coup d'état na bango basaki akoboma muse tika to sa nini to bunga mais ba kité na likanisa mboka pona nini moto yaki mabe moto agoko mona ngo aki Joseph Kabila aki na likanisi te pona mboka asaki tout autour na yebo konzo babengaki Ali Baba le 40 volets siko leloyo tango basantike ye moko Ali Baba asimi nzela kei aboko tika bango message tout autour na ye ba batikalaki ne bazui décision ba bité tokoko kampia kate tokoko kanzala te mabiso tozo bisa bango Kongo eleki nyoso kwa bakomaki kwa basi yango wana de kokodi kolobike bazui ebele bali bato babongi sans moyen de l'état bakoko vivre te kwa mela champagne vina ngana yo ya kolia mwa moteke na lifoloto to bena matembele sadala kokoka yango te Nemi akokoka yango te bango bali na bezo bali ya misuno ya livres o ngana yo bango batiki biso to ali incapable ya kosala nini ya kosomba yango mais ma licence na bango ali boke ko cha moto lokwa Raymond Chibanda tuna mulongo na moto ndeko oyebi na Kongo ndeko na ngai soko lingo bake Raymond Chibanda j'assume makambo na zolo bake ali seyete n'est pas un monsieur honnête kende na affaire étrangère donc tu lobi que Raymond Chibanda ali seye donc na affaire étrangère ba mama ba ko longolela bilamba soko lobi makambo wana c'est parmi de mauvais gestionnaires o baleka na moto ya ministère affaires étrangères
ti lelo soki ali na baministre oyo bato balakelaka mabe bali mibale Raymond Chibanda na mesa Alexis Thambwe Mwamba passage na bango na kati affaire étrangère ata personnel moko te na kati ya ministère wana asepela na bato wana mpona nini ye azwaka kaka bato na ye libota na ye baniese na ye baneve na ye so ntango bolobaka na biso ali moto moko ali seye ali na limemia euti wapi na mpe sondakisa kende epai ya fils politique na ye Pepe Manzolo na kati ya kabino kokuta bandeko ya Raymond Chibanda bali ebele mpona nini ye moto aparena mpo elengi wana sa nini akoma na esika na moto abongo yo koyebisa biso eza nini gali seye donc nakoyebisa bakongomani ete histoire ya FCC ekomi déjà na le passé donc bokontinue yango te bokonsikaka yango so na présente PPRD nde toyede yango na kokufa yango moni nazoconscientiser bandeko banationaliste oyo bazwi courage oyo bazosoutenir vision ya union sacrée likanisi oyo Félix Tshisekedi ali nango mpo na mboka oyo bali oser PPRD lokwa akulutu na nga Denis Kambai oyo yazwi courage oyo benemi ya république au secteur mpo basengeli tosoutenir une vision oyo benemi ya république kwanga Emmanuel Ramazani Shadar balingi yango te bali kokombattre ntango moto azwi courage ya modèle wana ndenge moko mpe na kosenga na ndeko na nga moko ali elenge Serge Kadima c'est le moment esiko ali balingi yo te soko otali na Congo na koza fidèle pa Shadar na nemini nesengeli na ozala fidèle na Congo na ozala fidèle na baindividu mpo baindividu bali bato même Kabila oyo bato babandeko bambiso ke bali loyauté na Kabila lokwa Koko Nyange oyoki ga changer maloba Koko Nyange alobiso ni mwambo ndeko na ngai nazobisa oke non Koko Nyange lelo ndenge tozoloba ye mpe ali na main tandi na eloko babengi union sacrée donc à tout moment bakoki kobenga Koko Nyange sauf que population nde alingi ete po population alobi ke union sacrée ali lavage elamba te union sacrée ali te ke esiko ekobomba bacrime économique ya bato esiko ekobomba bacriminel ou bien bato nyonso tu basaki mafia na sommet ya l'état na se ya bénédiction ya M. Joseph Kabila ke bato wana bamoni ke lokwa lelo tika tokatisa na ngambo po tosala nini tokontinue na buzoba wana union sacrée eyali ke Félix Tshisekedi azwi makanisi mpo na koluka eloko tobengi changement ya Congo eno na ba criminel économique bazo sa nini bazoya yango tobisi peuple congolais po na besoin ya cause na biso yaki etumba contre Kabila na bato na ye soki lelo baye po na besoin ya cause kombo nango Congo tokondima bango mais baye baete na kati wana kiyungule kosa nini ekozala ya malamu fesa nini etambona na Congo ya mabe sengeli to sa nini tolongola yango oki ndeko na ngai donc maunion so Raymond Chibanda ali kosala ezali nile sans effet pour répondre te parce que pour na nini FCC commis déjà le passé PPRD babengaki yango na kati ya lingomba politique babengi regroupement babengaki FCC donc bato bali problème na kati ya FCC kombo na bango PPRD bato babomi mboka oyo bato baki na eloko babengi trafic d'influence bato basali nyonso tu ya mabe mais y compris na kati parce que yeba ke Raymond Chibanda aka na ye na likanisa kosala sa parti te basystème oyo bango bakanango donc reparti na ye eyaki bamosaïque ya PPRD donc ti ali koya wana comme coordonnateur ya crise ezali na kati ya FCC eyali lokwa PPRD azwi lisu le devant ya koluka kosala nini komema bato na kati eloko tobengi négociation yango monike bato mosusu batikali na FCC ya solo bazali ba patriote oyo ba comprendre que idée Félix Tshisekedi ali nango et ali nzela malamu po na Congo bakolinga te ba soutenir démarche ya Raymond Chibanda bon Raymond Chibanda ali nani azali incarnation ya mabe koleka Nemi Milane si Nemi aki problème yebake mais Raymond Chibanda azali incarnation ya blocage au sein ya FCC donc yango wana monique de masse ne kwa butu te et puis yeba yango talomona ke Kabila n'est pas sérieux comment bato baye po na makambo tali mboka makambo tali politique non retirez d'accord comment Kabila n'est pas sérieux mon frère d'accord nabi na beso bendi sezo la kisaka Kabila sérieux Kabila n'est pas sérieux ndeko na ngai on dit pas on dit matota na deuxième sixième d'accord tango lobi ke Kabila bila défendre oh ye moko te assisa mandat
tina suka bendi sezo la psake Kabila lise yete 1 bilan na ye 2 alongwa wapozwa même pepo akende na ba militant na ye Kabila tika kolobelo ko mokote siko moto abongo bino boko biso ga lise ye et puis siko ba remoti banda bakende kotala ye ayambi bango kaka pona 10 minutes est-ce que moto modèle wana azali na respect même na bateau basangana ki tout autour na lokwa basangana ki pona ba valeur te lokwa objectif na bango kombo na ngo ya kike libumu na bango bonga pona nini Kabila réussi ko depuis l'homme congolais motazo raisonner na motote motazo raisonner na libumu yango na sengi bandeko na nga nyonso tout o bali na souci ya Congo balongwa na lingomba politique ya FCC et si ekomi na le passé yango ekufa te de Kabila ali na bomo ekufa Kabila ali na bomo azomona ndenge nini union sacrée za malamu de Serge Kindomba mais batunyo il fallait pas bakota te mais monsieur peut pas on n'a pas union sacrée na mosika parce que intérêt za Congo tata za Congo mama za Congo est-ce que union sacrée c'est to zoka batunyo so ndolo bina bakoko nyangi ba otandre ba mais bakota la union sacrée mutaembela Kabila pendant 18 ans ndeko rote motuno tuni ali très capital biso to lobiete union sacrée ali pona besoin ya cause ne sengeli kongomani basa nini to sangana pona likaniso Félix Tshisekedi ali na yango pona mboka oyo acha yango en pratique ndoto ya Congo eko ma réalité et siko Kabila kundaki mboka oyo to linganini mboka oyo esekwa na mabe Kabila saki nini akundaki yango donc bato bakoko ya na kata union sacrée mais yeba yango soki batamboli na likanisa Félix Tshisekedi te Félix ali petete ndeko na ngai soki bino boali komona kilo a peuple congolais ali peteka ko parrainer mafia le roi Kabila lokuta parce que bokeseni na na Kabila yango wana Kabila bokonzine evandaki likolo loko ndenge na chebo longwanga kuna do soki Kabila pese fonction soki azozwa ka coopération retour na yo babande ko benga Kabila ndambu na ngana nyonso ya kokozwa elobike Kabila kangeli omiso yiba na yo bomando bayo quand même osali ba crime Kabila kosa nini akokanga miso na kopesa ko mtakisa bosa baga directeur ya cabinet ya Kabila to ganga miso la sinele nzeleke yebanite ndeko Kabila bina biso na kokisa bino motema pasi ka moto bino bo critiquer ye wana na kotombole na kobakise ba pete to mo bo bois babamba bosa bo président assemblée nationale donc nyonso na kokisa biso motema pasi ke moto bino bolobi ka kwika ni akasnel ye wana na matisi ba pete akolongola wana tolobi gestion na assemblée abomisi bato pona nini atindi bakulu na pepe te bakende kobeta ba fonctionnaire ya assemblée ba bande ko réclamer mais indemnité de sortie na bango misolo na bango azofuta te akangi yango touch akosa nini atindi bapumba bake kobeta bato wana eloko na tolo babwe Kabila bina ko bakisolo bonus na maimaso yo sali ya mabe loko ba congolais ba comprendre que yo ali moto mabe a pomper VPM intérieur pona ko sala découpage na katamboka akaboli yango azui bato na yo akoko komisa bango ba commissaire généraux apandi yango mboko yaki na kati ya jungle sikoyo bato wana soki pe baye na union sacrée bakanise de Félix akoparrainer ba crime ou bien mafia o Kabila bane ko parrainer de lokutana bango po bokeseni ali nini Félix ayebi ete lelo tolobi ke FCC modaki blocage ayebi ka kozala lisu na excuse te na 2023 auprès ya population. Merci beaucoup Serge. Donc ayebi pe ozali carrière na ye ata ko ba kongomani ba renouveler confiance pas na ya 89% pour na mapona ya 2023 pour na courage o ya zui ya kokabona na Kabila ko mettre fin na libala FCC na cash et puis à co-créer otobengi makanisa sikapo na Congo kosangisa ba kongomani nyonso tout pour tozwa majorité et ko permettre na président de la République vision na yepo na mboka et ça nini congolais tout na mama ya ndunda o Kabila tikiti lelo na via passe azala bénéficiaire eloko wana don na gogoloba union sacrée ali kaniso to bengi sala bolamu pona Congo et non pona ba individu mais ba individu bazo ya po bato bazo tuna biso bobi boyambi li Jean lycée busa balobi busa sali kindumba politique aka na MLC alongo pona bondumba politique akepa Kabila ministre en fonction depuis aller pas Kabila mais le même Jean lycée busa ayeli sous union sacrée bato bazo komela kanga bobi kindomba bino po eloko yango ata kutu balobi besoin ya cause yango tolobi tende kona ngai
botika bango nyonso tu basani to bengi bango baya Go yungula. na kati wana kiyungula kozala kiyungula kozala wana ko yungula boye ya malamu kozala ni kotikala ya mabe kozala ni tokobwaka po Félix ayebi ali na alliance solo ya ali na peuple et non na ba individu bazo sa nini bazoya titre lateli article 64 ya lipoto pesa e garantie que yo wali na alliance na peuple et non na ba individu soko moni na ba individu simbite sibiso bao batotoaki tongo midi pokwa boma libala na FCC cash kaka biso pe tokomona na ina ne soki to mona ata ba signaux forte est-ce que ndeko kindomba kufi tokozaka na même courage ya kosenga ye bomero ko wana peuple aseni a se retrouver te na kati Ça ce qui nous babi Lualaba pose problème entre gouverneur Mouyej Mangezimas na vice gouverneur na Fifi Masuka. Babi kuna azaso ina 20 comptes invisible ils ont banaté gestion na ye a ba caméra on comprend absolument rien. Maintenant Lualaba on a présenté Richard Mouyej, le ministre gouverneur très spécial. Il est en train de développer la province de Lualaba. Mais quand on va tête total dessous des cartes boy, tu comprends que non ils ont mutambo kanga nzoko. De korangai soko yebite misolo ya suka au pepper dauda ko corrompre ba député utaki kuna Lualaba. 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Oh, ba pesa ki 200 députés na bango pour baza fidèle na bureau ya mabundu misolo utaki na Lualaba moto bachaki ye Mouyej na katumbi akali boso bi pourquoi ba na kate pour mode de gestion na bango mibale ya obendenge moko ba feriste na sommet à l'état ba trafiquant na sommet à l'état ba mafia na sommet à l'état culte de personnalité na sommet à province o ba bade ko sa nini kokamba yango ko bango mibale ba okanaka te soko ke sur le terrain misale ali mokie mais ba créer ba jaloli c'est le quoi Mouyej ba li tale ba musicien balanga nzembo Mouyej ndenge ba bada ko sala l'époque à Katumbi awa na biso bilenge ba communicateur oto ba lekaka na etando eke moko msuna kutana na moko ayebisinga bime kindomba yo bobio akamotema likundu na ngobila na Mouyej yo ningi ko bonga te sale émission soko lo bibola ma Mouyej tinda yango tinda lie wana na émission na numéro na kopesa yo numéro wana soko tindi tango bakotala okome communicateur ya Mouyej abi o mata o kita o lobelo bate na suka mbula na suka moi lo meya no eko sa nini eko bandaka koya neti boye na gratification ya fin de l'année o biso na ota musuti siko to zuite bango ba ebike moto bakoma ke kobenga papa socha kosa nini akopesa bango entre temps na kati ya province ya ngonde difficulté na ali nango na ISF yango wana ndenge nini ISF ko kende Lualaba to ba ke Mouyej azui province ali na misolo azui province ali na ba minéraux bana Mouyej bango moko bakota na trafic ya ba minéraux bandeko na ye bakota na trafic ya minéraux Yemoko Mouyej a comme homme d'affaires Lolengeni. Yemoko Mouyej il a été ministre intérieur. Botou na ye bila na ye akindengeni. Mais le quoi Kabila tchaki on n'a pas protégé l'intérêt na ye. Le quoi Kabila tchaki on n'a pas défendre. PPRD kufi que Kabila ali na bomo ya zomo na ninge parti politique kufi azoko ka kosofe yango te. Jokande na kati kuna akana 19 comptes fictifs. Babi 20 comptes fictifs. Te boko atika ngo pona gouverneur ndeo mama vice Fifi Masuka ye yebi yango bosolo mais o nyonso to tikali Mouyej azeka ngo lokwa na libenga na ye ndenge nazo babo soka fandi kune pa na makamba abenga nga bi voilà ce petit monsieur ici ya kamota lolendo alokwa ngobila misolo ba kongomani sala bango mabe vimisa bango mapeke koma boye soko tali lobeske tata no aka millionnaire te maman no aka millionnaire te lolendo ngo kosala ya nini okosala lolendo na misolo l'État yango problème à Mouyej et puis gestion na ye niye mundu muna kati ya gestion na ye mais moto na fandi na kati ya province yango tozo senga na Gilbert Kankonde Mouyej ndenge ye na kati ya mboka o Kinshasa azonga sute na Lualaba atika lawa botsa enquête na ba député nationaux botinda bango mission de service
bakende ko enquêter gestion na ye na makambo mama fifi alobi ya bosolo o etali cette province ali ko kamba mama be ba projet kilikili o muyesa ali bénéficiaire akopesa ndakisa balobi la majorité ya ba tracteur o ali na kati ya Lualaba sur 100% 98% ali ya moko muyesa gouvernement ande elua ngoto bande kwa gouvernement eluaka ba tracteur ya muyesa pesa musala ya mboka ndeko na ngai bato bali na moto mali kundu bobo aneni bakwa kolinga biso te même province ya yango mone eloko nga na misaka ndeko Félix Tshisekedi likamisho kolo noir Joseph Kabila aka nango ya mabe ya kochaba originel na chaque province ba biso ememi nini na développement ya Congo soki le contraire ememi tribalisme ya makasi te ono ya unité nationale Félix Tshisekedi pa ko kozwa muyezi kotinda ya tana kenge tota so kosa mosalo azosa pokuna misolo malonga ya lite total yeso la kosa mosalo ya ali kosala gouverneur akoko za patron ta lobi kingana na abwe na l'équipe province mobimba moto kosange eloko ali te ba député babanga gaye moto moko ebisenga bi député nino akoko tena muyezi kuna ye moto zo kabanga simbisi bango na téléphone ndeko député basimisi téléphone mamalaba ça se passe à la loi yo kocha tembe makambo muyeza saka yango ngobila saka na Kinshasa ngobila saini mboka mais ndeko yo kotuna ngango bila saini yo moko dépendre l'introduction na yo lobike soki mbule beti na Kinshasa sika kocha lokola alite ye moko aye wana makambo na bosoto kini bopeto tie kufi etika lobe na balanga nzembo okomo sui musicien zobeta concert ba tche ba monene kuna sponsor officiel kini bopeto ye moko ngobila suki na kini bopeto do ngobila fait ali espère na ba projet ina CV donc ngobila na bandili kambote o akomisi na suka na kopeso ndakisa aye na kini bopeto akati yango akei na sokola komini na yo kaka ye moko gouverneur sokola komini na yo atiki yango sokola komini mikolo akomi ngengisa Kinshasa na yo nesiko fandi deko zaka baslogan na concept réaliste sans vision deko et alike muyej ngobila bali bato bali ba gouverner sans vision sikoyo ngobila komi kosa lolendo parce que yebe ngobila mosu ye wana soka fandi na ba député bango vision de likanisho ali nango na Kinshasa kasi yango ya pétition ça na niveau assemblée provinciale na yanola ya beta kobeli solo ke alati base weston ezo coûter 15,000 euros au costume nanga oyo ali 5,000 euros na lati chemise ya kombo soki kengani kwe makambo ya beta ka yango wana nani wafana tena ba député abeta bango likanisi nini oyo yengo bilali nango pona Kinshasa mal chance d'habitude ya ali parce que Kinshasa est un gouverneur sans vision mais le loi a commis que tout à tolo alobi ke yende ngazali wana zali na kata union sacrée abi moto ko sala yelo ko ali te ayebisi yango ba député abi ata ba mati ba kiti ba na pétition na ali déjà gouverneur na kata union sacrée et puis ali kotamboka na trafic d'influence tala kisasa mbule beta tala kisasa soni na mawa na lobi ye moko bureau na ye sike zali ndenge mbule beti boye ali ne sika ko kota te ndeko est-ce que Kinshasa ko za modelo kinkin label tala le kinkin le problème na biso ali ngobila na sens ya management te aye kokosa ba député alobi ke yeso ka voyager tanga utaka mikila poto nenga kenda katongo milipo kwa alobi aye la chef de l'état ba sosiko ba benga ka ba père Weston moko ekutaka 30,000 euros ndeko le président de la république n'a pas d'amis monsieur Ngobila tika ko ça trafic d'influence na qui de personnalité na comme chef de l'état soki même yo la ka ba Félix ba sosiko ya makabotali alobi ke ya bala na même famille na before biselele bali lokwa ba bokilo soki babenga bango basemeki moto akosala eloko alete wana ali eloko to benga intimidation Félix Tshisekedi ali na besoin résultat ali na besoin te de bon moto la kaiba sosu atozo kamba mabe batika yo ba député bazui conscience oh ba tie pétition contre passer wazanga bambuma molimo Godin poi ba quoi isema Godin n'a pas de fruit de l'esprit de Konangai. Oh
aujourd'hui on peut pas avoir fruit de l'esprit. Ce que tu as dit que Godin a fruit de l'esprit, tu as l'orgueil ali na kati ya Godin Poy. Ce que tu as dit que libanda na ye, tu as que muto ali na bambuma molimo te. Indice ali boso aki que soko aki sérieux, aki na ba fruit de l'esprit. Bato yo ali ko kamba comme ba député, ba che pétition contre bureau na yo. Et c'est bien ça. Par élégance, par démocratie. Na démissionné. Na tika ponga na li pasteur, na li censé ya côté ya bizaleli ya malamu. Mais soki pasteur Nganzami asangisi ba jidoka, asangisi na la police, ba bloquer porte assemblée provinciale que ata député mon côté à pétition asa nini akota na kati. Oyebite ba sibiti na ba député na nzoto. Est-ce que moto bongo ko ebisanga kali pasteur ali na ba fruit de l'esprit? Ayebini Kengo Bilawa ali kokosa ba député na komba Félix Tshisekedi. Soit disant que ali na union sacrée, biso de lobi union sacrée ali lavage de l'ambate. Et ali union sacrée ya bato bali na objectif na vision pour la Congo. Ngobila ali na vision de pour la Kinshasa. Et lobi te que le roi ali na union sacrée ne segeli te que ngobila pour ya na bonga. Pour so kamba Kinshasa mabe. Azangi likanis. Koulou n'est pas insécurité. Koulou n'est pas insécurité. Kinshasa bo soto de konangai. Na yaki mikolo uti kolekana yauma na kasavubu. Sayo full wana kapeme na kimbangisa. Tina biomani de konangai. Ndenge bambule aliko beta boye. Solo wana aliko koma tiwana. Na mitune na lobeske moto aliko kamba Kinshasa. Ngobila la kabo ile kwa moto normal. Te yala na ma campagne c'est ba. Kasi ya ali na ba condition malamu. Ye siko afanda ga oka kandege tui. Biso siko ko fanda ga na basi. Vous avez na fête na moi na collation. Na mete musique wana. E boka mtakata musique wana. Biso siko do fanda ga na cité ne ngobila tiki biso na condition wana. Na yo ki a che ba bilenge moko baso tamboka na betando kepo na ko défendre ngobila. Kotaga na kati ya Gombe. Et siko bango ba obiki a éclairé assez ndeko. Est-ce que Kinshasa et ali soko créé na gare centrale oche ba minda po na ba fête et ategeti la libela po na ba fête. Donc yango wana nde lobiki réseau biso to kondima ke to na motema likundu to ndimi yango ke to na motema likundu contre ngobila. Et puis to kolembate ko conscientiser ba député. Godin boy kolingate ke mikolo koya tu as accompagner les députés à pétition. Pour dans le cas du Kuna Balobi Ali na des tendances, les députés Moussou Bazo le bâtiment. Ceux qui n'ont pas intérêt dans les années, intérêt dans le commun, dans le changement de zone, dans la carte à Kinshasa. Ali Motoyo, Azali ko protéger mafia Yangobila. Un affairiste gouverneur, dans la carte à Kinshasa, gouverneur à ça que l'on va bénir Banque Lambert. Na ba député. Gouverneur bali ko futa ba député te. Contrôle parlementaire. Beko. Asa na banque la mer na ba. Beko ngai na yebi soke ngobila za conscient yebi ke soki le loi tiki contrôle parlementaire et ça le libre. Na yé na gouvernement provincial na ba kosani ba kokoya. Yango moni abatama na sima Godin Poy. Godin zo mona ki azo trouver par intérêt na ye. Banque la mer. Intérêt ki tsa za makambo tali bangote. Donc oh ngai na ko koloba boye. Biso to ali ko soutenir ba député à pétition. To lobi ke loko a Godin bimi pomba. Loko aye passer la zanga ba fruit de l'esprit. Ache mapinga na ba pomba. O ya che. Biso to ko sungaye. To bisa ke ba député ona o to zo bunda. E ya ke mupepe asika yo ye na likolo. Assemblée Na nationale. sommet à l'état au Félix Tshisekedi zo bunda. Pour le changement ba ke vent wana ba koko kanga ngote na Kinshasa. Ndenge mupepe wana pa na Assemblée nationale. Ndenge pe pays na Kinshasa. Le point de pays na Kinshasa. Godin sali résistance. Il y a la police. Na ba pomba. Ba yeba ke prochainement to bisaki ba député bali na pétition ba tche mokoloto. Ba kozala accompagner na base na bango. Siko to ka ba pombo ba kozala moke. Na la police ba kozala moke. Face ya biso ba to tindaki ba député par les ba député provinciaux to ka bango nino ba kozala mokolango. Potoko ya ko accompagner bango pona ko yebisa bango te Kinshasa ndenge ekuveli soki kibuta azalaki Kinshasa mabe au carré ngobila azalaki Kinshasa mabe au cube donc azali bonus ya mabe au kibuta sala bakinois potoko linga te et puis moto makasi ya ngobila zo utaka wapi
na chantage na ye na orgueil na ye. Non, peut-être famille politique na FCC. Ya lo baka na bato ali sous FCC te. Mais na lobi na yo makamba lo baka yango na. Est-ce que vous avez ma preuve? Mais ndeko yo bute ke eza ko bomba te ngobila koma ko bisa bato ko ya koma déjà na cash, akoma na pardon, akoma na union sacrée. Moko musuku lutu moko abenga kinga yawa. Tu aka na ebe na opposition, yebe akei akota ki cash na ndenge na ye. Abenga ngalobi leki tika mote mali kundu ali nango na tuni kulutu mote mali kundu na nini alobi oyo ana mote mali kundu soko zotanga kombo angobila na santaka n na lobi oui na ali na n avec ngobila parce que ali ko kamba Kinshasa mabe soka kamba ki Kinshasa mala encadrement de la betele maboko ngobila na tuna kulutu ebisanga vision ngobila nini alobi na yoka réponse ya kulutu wana pesinga pona vision ngobila kombo nango ali na union sacrée. Donc union sacrée comme il continue à bateau bomba na Kinshasa vision mosusu na tunie vision lobby vision ngobila ana union sacrée objectif ngobila lini abi ayela ka président de la République ba sosu yangwana de objectif au Kinshasa zozela yangwana monsieur Ngobila le président de la République n'a pas d'amis, il faut cesser avec ces gens de type de personnalité avec le nom de Félix Tshisekedi. Félix na union sacrée ali na besoin ya résultat oyo kozala ndoto te oyo kozala réalité na ville ya Kinshasa. Ye moko Félix ali visionnaire ali na sens ya management mais gouverneur ali même pas na vision aza même pas na sens ya management kasi moi c'est qui pepe bandaki likolo uta na sona ba Félix apparemment na assemblée nationale tambo mamba Alexis d'accord tambo mamba comprendre ete basaka blague était mon peuple ali va un changement bana bato bokangaki en otage ndenge na Kinshasa Ngobila lingaka na assemblée provinciale na otage que pétition ne le kate Banglambert to ebise ke mikolo ko yawa mutu kopela na Kinshasa et puis eloko to sengi na ye tito 6 à 2020 et siko molimo Tshisekedi bade ko kitapamba pambe chen Tshisekedi wa mulumba na triomphal longola batolo wana soko longoli yango te place wana ezali place moko ezali historique ndeko na ngai po na biso batoto bundeli mboka po na biso batoto betami e ali esiko yakike soki bakongomani basangani molimo yekumbaki national Tshisekedi wa mulumba oyo ebundaka contre Mobutu oyo ekombataki dictature ya moto akufa po na mboka ata akufa po na intérêt na muzelo wa Desire Kabila oyo ebongani Joseph Kabila molimo wana bande kolata bakongolais koti biso tosali ni totamboli partout tondimi mas tondimi nyonso zoko salema Ngobila après maimaso asai na yumbi aye na Kinshasa eloko aliboso amoni ateka bakanga yango na batol yali place historique o biso tokoki kobetelaka bana na biso bato tozwi chance avec kumbaki akufa tokanga na ye photo ya kolakisaka bana tala tato ya bundi po na mboka oyo yeyo potokoma na eta oyo ke biso batata na bino Joseph Kabila zwaka biso besclave na mboka mais lelo oyo tozobunda po na Congo ya changement po bino bozala ba bénéficiaire Ngobila ke kokanga esika wana yango tolobi na soki tokomiti le 31 alongoli manzanza wana te ayebaka année prochaine 2021 eloko tokobanda sitting population moto akolongwa batolo wana population moto akomettre fin na kati interpeller gouverneur de la ville provinciale ndeko na yebiso ndeko nanga na lobi na yo ba député na lobi ba député ba milengeli pona koko esangobila po ba comprendre ete va changement na Ngobila Félix résultat va koluka ko attendre na Kinshasa ko attendre te avec un gouverneur comme Ngobila lokola Félix na likaniso azali ngo ya union sacrée et sengeli ete na ba collaborateur malamu et non batoloko Ngobila yango moni ba député basali pétition pour na koluka kokwisa biro ebombaka ye siko ya comprendre d'abord afutaka bango da sala moi groupe de 30 oyo apesaka bango ba $2000 par mois apima ba député salaire yango longoni ana ndeko Peter Kazadi longoni ana ndeko Magloire Kabemba longoni ana ndeko Mike Mkebai po botelemi po na besoin Desire Mbonzi kulutu moto mojali longoni pona nini botelemi pona besoin ya cause bokombonde ete Kinshasa oyo esengeli ngenga bokombonde ete Kinshasa oyo esengeli lata langi ya kala o babandaka kobenga yango Kinshasa label ndeko ngana ke na Abidjan une fois
soko komi na Côte d'Ivoire oke Abidjan oyena Kinshasa oko comprendre que kune ali jour Kinshasa ali boko siko ebona nini poto zui moto azali bonus ya mabe ya Kimbuta ngobila ye wana ya kosa nini kofanda ali na sans management yo zoka moto ba vision ya ali nini vision ali kwa côté na kata union sacrée objectif ya ali nini o ayela ka président de la république ba chaussure est-ce que mboka fait kamba ma modèle wana et ali bateau bazali sans objectif et puis tokebishe atika kokambola na kombo ya Félix Tshisekedi na monoko na e liboso ba député ba na pétition Godembo ya empêcher la quota ba ke mikolo koya Godembo ya yebango bakoya bango mokoto bakoya na population ba votaki ba mais c'est ce qui na ba guerre wana na ba trafic d'influence. Quelle est la part il y a population que le Congo démocratique on a bénéficié de l'autre côté ndeko na lobi population on a la résistance compter pour ndeko na ngai mais population c'est à comprendre na nzela ba député profession à Kinshasa tango ba comprendre ete que non ni kanisu be mo pepo Félix Tshisekedi ali nango mikolo mo fait pas changement toko comprendre que toko continuer de bomba un monsieur comme ngobila gouverneur moto ali sans vision alobi vision na l'union sacrée objectif les bon à Kinshasa aka na ba chaussure pour na chef de l'état ba continuer ko bomba moto lolenge wana na bisaki ba député ali trafic d'influence azo ça les labino le quoi azo ça trafic d'influence ngana ebi eloko moko Kabila na bato nyonso ba uta na entraille politique à Kabila ya koluka ko boma mboka o banga ko yoka biloko mibale te ya ke élection na peuple soko ndi Kabila banga ganga peuple Kabila bani ganga élection transparent Kabila ngako yoka ngote yango moni kenta ngobila na Godembo yali ne sika wana ba comprendre que de soki pétition leki bureau ya Godembo esani ne kpe ba député ya changement ne tumbo Peter Gaza dazo bunda na sengi pende konanga se koko mulumba Kinshasa alika kingabwa te Kinshasa balobi ete makaniso osaka na kingabwa yali pona koluka développement ya Kinshasa mais chani belo boko ba mona pe détermination na bino pona koluka départ ya bureau ya Godembo et puis koluka départ ya Mesengobia pona ali na dikanicité pona Kinshasa ngobia boko tika ta 20 ans na Kinshasa boko tika ko mona ka jamais Kinshasa ko tika la ko sala développer Kinshasa ko koma ka jamais le ko ata Brazzaville wa Bokeo pona nini vous avez un type comme gouverneur mais pépé pas de démissionner te moi mboka senga no même forme na lobaki yango tata wana lokwa ya sila soni na lobaki na ye na senga ke a démissionner na malembe ayo kisa bana na soni te na bakoko ayo kisa bakoko soni te soka te mo mangongi lokwa mabunda akoma conséquence soki to voter bureau définitif assemblée nationale et bango motion de censure ali pona gouvernement wana lokwa tata wana ali na moto mangongo abike ya kozonga simate alinga pesa ba petit fils na ye oya atondisa kuna na primature passe ba soni na makambo bakosa tata na bango a continuer ka kotikala bureau kala mingi tawa bakongomani bakozwa bureau définitif ya assemblée lokwa ngai ali nango akobomba te na lobaki yango nazo soutenir Jean-Marc Kabundu parce que c'est un Katangais et puis Ali Tshisekedi azo incarner ba valeur oyo ya Tshisekedi d'accord basi mingi na assemblée nationale bakisi basi bakisi biso soni na nzela ya mabunda mabende yango na tokomi ko banga tozomi tuna tobi bongana yebaka ngana yebi bato babande ko mona mabunda aki na ba parents mo mpe sérieuse nga banda kala na yebi ke mama wana na makambo ya gestion akananya munyamu surtout na makambo ya misolo na proposer na kisa na portefeuille mais moto ya batela libanais obachaka na RVA wa detona misolo mundele mungu agawana siaka mabunda te tango azofinga ka premier ministre Muzito à l'époque pamba pour na libanais soki ngene yo achaka na RVA ce que yo ko biso ke moto bongo aseka ka portefeuille à l'état malamu atika la conseiller yango malamu te monsieur Simba Kongomani basimba na passage ba Kongomani basimba ete mayo surtout bana Kinshasa mayo ngobila ali ko sala na Godembo e ko zongisa biso simate tozo loba sous contrôle ya molimo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba mupepo ekitaki ya ko bunda ya ko luka changement o Félix Tshisekedi abundi na yango na sommet à l'état ekiti na kati ensemble mabunda kwei kala mingi ta pepe inunga koza motion de censure lokwa ya lingi boke senso ni tata wana merci beaucoup lokola Godé
nangobila balingi kotika te badepute bakota prochainement ntango bapetise baoya po totika pétition na assemblée bango lokola bakotia su bapomba na la police boyebake tuko badepute bakomema base na bango lokola bali na 22 député baza 22 te bakomi 48 bazwi déjà 25 signature bato batie mokoloto bolingi koloba 25 commune bali na barepresentant na bango mokolo yango biso nyonso tokolela bino po to accompagner bango comme ça to ba bapombo kobila te na kote mposoke bakosuka hapa émission Sidi Patricia Kula Kindomba. Merci de nous faire une bonne émission. Émission tout le monde émission abonné. Tomé moi mboka sa Kindomba. Tomé ko brosser quand même l'actualité politique que le Congo démocratique notamment membre de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, comité de crise na FCC, gestion il y a Lolaba entre Fimasuka na Richard Moyes Mangesmas, plutôt Betissete na Matali. Développement que le Congo démocratique à travers Jontini Ngobila. Oui, c'est une vision. Merci beaucoup Namaka Moka. Merci Nasoulemo Patricia Kula. Airbag. Au revoir qui vient encore en bouton. Merci.